Kimbangismo oye! Kimbangismo oye! Kimbangismo oye! Kamba oye! Kamba oye! Kamba oye! Batata, batata oye! Batata oye! Batata oye! Mama oye! Mama oye! Mama oye! Kende wapi tozana bino kaka génération oye lobama ete mokili koningana bakere kozala kokabone kozala na biso bato na bamai mpe na bafamille boyokani kozala te na ndambo ya likolo mpe ekoningana kolo Yesu alobaki yango papa Kimbangu alobaki yango bapapa balobaki yango ntango tokomi na suka likambo yango ekoningisa mokili ngeli obanda tata Mfumba Ndongo alobaki ete litanga ya mai uti likolo ekoyi wapi Osea esali nini mokili nzoko ningana bia ningana
tolobi tobanga na biso te tobanga mboka monene batikili biso Yerusalemi bongo Yerusalemi nano nosili sikotonga te nakende wapi attention m'attaquer. D'ailleurs, que nous sommes dans une crise. Nous sommes ça va nous donner des là. De le gagner, hein? Pambate tozala devoir monene ya kotonga Yerusalemi. Likambo ezali wana tozali bana mapamboli. Biso batozoyeba. Biso nde tozotonga Yerusalemi. Yango tolobi tozali bana mapamboli. Batata balobaki liboso pasi bisengo nde koya. Na 5 mois makambo nyonso ekangamaki awa na ndenge nini baprograme bapapa batikelaki biso yango nde tosalelaka makambo misato batikelaki biso bolingo mibeko misala yango nde kobikisa biso baza kolandela biso bien malgré pasi makambo nyonso ekomi ya pasi kasi na moke toza kokende kamba to Yerusalemi ye moko nkolo Yesu alobaki yango kamba ekomi Yerusalemi ya sika Yerusalemi puissance ya tata Nzambe bongo be bongo te puissance na yezali wapi papa kurutu papa mfumalo tango atikaki biso batikali koloba teke mangombe eza ngimbanisi ezala mibale alobaki ezala boni bongo papa mfumalongo atikaki alobaki ezala mibale ezali boni bongo mfumambaza alobaki bayelusele mibale lingomba mibale kasiboni yango ezali moko ndako ya Nzambe batikali kotonga bamozole batikali kotonga ndako ya mitino batikali kotonga résidence batikali kotonga sima balobi nde biso totikala kosala oyo etikali bongo be bongo te tozali kolanda programme mise yango wana mémorial yango tozotonga pioka ezali kozala biso banke ezokozala biso mpe mosusu ezali aéroport mpe tozali kotonga ebiento babanda banani bakosala nyonso wana yango tolobi Yerusalemi puissance ya tata Nzambe
ekele nango na bato mosusu. Yango tolobi ete biso bato tozomona na Yerusalemi tozala makasi na nyonso bazotinda biso tosalela. Bamosusu mpe bazali awa bazalaka compte na biso bazali mpe bazali te. Eske bato wana bafundaka bapesaka makambo ya lokuta Nzambe akopambola bango? Bango na bazongoluka mweke tokokana. Esi tokokokana te? Alors, yango elakisi ke Bible elobi makambo mingi. Secret ya Yerusalemi. Yo soki bafutaka mbongo po ete obimisaka makambo mabe awa na nkamba etali yo. Papa Kabemba, papa pasteur, les Kaliboso, bengi pe papa Papa Elebe, Azali, Ale Kapé, pour Abisabiso, Kandawana, Ezakoloba kama Yerusalemi na kati, pouvoir nini zana Yerusalemi, bukasi ya tata Nzambe ezali wapi. Soki toza na Yerusalemi, esengo bi esengo te. Otubuindo wake na na Yerusalemi. Tupesa waba tumsuswa sana ba. Ngana termina wana papa Kabemba dans la Bible. 13-18. Au combo la tata, il y a moi tata Moli Mousson. Merci beaucoup. Tata Moli Mousson, tu le répètes à Visso, passage aux Dozali Contact. Ezali, na Malachi. Na lingala Malaki, Malakote mais Malaki. Malaki, chapitre 3, verset 13 à 18. Oyo, tata, aussi qu'on peut savoir sur verset 1. Na combat tata, moi, on appelle les moussons, les tangs et les aliboui. Au Kabola, kati na boyenge beni, mpe na batumabi. Yahweh alobi ete maloba na bino majalaki na makasi liboso na ngai ata boye bozali kolobaka ete tolobi boni mpona kotemela yo bosili koloba ete kosalela Nzambe ezali pamba litomba nini mpona kobatela malako na ye mpe kotambola liboso na ye na bibele lokola na kolela sasa hivi biso tokotanga bato na lolendo ete bazali na esengo baoyo bakosalaka masumu bakobonga bazali komeka Nzambe mpe bakobikisama bongo baoyo batosaki Yawe balobanaki moto na moninga na ye mpe Yawe ayokamelaki bango
ayokaki bango mpe mokanda na kokanisa ekomamaki liboso na ye mpona baoyo bazalaki kotosa yawe mpe kobanga nkombo na ye. Yawe na bibele alobi ete bakozala na ngai eloko na mutuya na mokolo yango ekobongisa ngai. Nakobikisa bango lokola moto akobikisa mwana na ye oyo azali kosala na ye mosala. Okojonga mpe okososola kati na boyengebeni mpe moto mabe kati na ye oyo akosalelaka Nzambe mpe ye oyo akosalelaka Nzambe te, na kombo na Tata la Mwana mpe Liboso. Na mokanda oyo Tata Molimo Santo apesi biso na mokanda ya Malaki to Malachi chapitre 3 verset 13 à 18 tokoloba commentaire moke boye na esika oyo Tata Molimo Santo apesi biso kotanga ezali kolakisa biso lolenge ya bato mibale ndenge tolobaka ete tozali na bato ya Nzambe mpe na bana na Nzambe. Ezaleli ya bato ya Nzambe ya liboso bizaleli ya bato na Nzambe ezali bilobaloba, bazali koloba makambo oyo bayebeli yango ntina te. Yango Nzambe alobi te maloba makasi oyo bazali koloba liboso na ye, bazali kososola te to bazali korekonetre te mabe na bango, bazali koloba ete eloko nini ya mabe biso tolobi, eloko nini ya mabe biso tosali, biso tozali koloba nde verite, bango balobaka verite. Ya bisato bato na Nzambe bakozalaka na songi mingi kati na bato, bazali koloba ete kosalela Nzambe ezali na ntina te, kotosa mpe mibeko na ye ezali pamba. Yango Papa Mfumbanza azali koloba na biso ete malongi manzimbusu mate ya kobungisa bato ezali ebele kati na biso, ndenge Tata Molimo Santo alobi te baza kati na biso bazali kozwa oyo ezali ya malamu, bazali kobongola yango mabe mpe kopanza yango sango. Bate ya mabe ezali bate ya mabe bakomi ebele kati na biso, bate ya solo ya malamu bazali muke. Mpona biso bana na Nzambe tokomi mpe na bilanda-landa koloba ete baoyo bazali kosalela Nzambe te bango nde bazali malamu, bazali kolia malamu, bazali kobela malamu, bazali kolata mpe kotambola malamu na mituka. Epai na bango manso bazali kosala ebongi, nyonso wana babi bazali komeka Nzambe mpe bazali malamu. Kasi mpona biso bana na bilembo tozali kolendisama mutu na mutu lokola ntoma Paul alobi te bo bazali makasi balendisa bo bazali faible. Alors likambo na nde ezali kosepelisa Nzambe mingi, yango nde awa na mokanda balobi te Nzambe akomi yango na buku na bomoi, buku na makanisa, livre de souvenirs. Donc nzateo na kati na motema mpona boye babangaka Nzambe mpe batosaka ye azali kobongisela bango surprise. Nzambe alobaka ntango nyonso epai na biso Tata Molimo Santo ete Nzambe akosala likambo makasi, likambo monene oyo nano esalama na kati na mokili te. Yango tobi batata bamama likambo wana ekozala likambo ya esengo te, ekozala likambo na mpasi oyo Nzambe akosala mokolo wana, ndenge alobi yango na mokanda ya Joël na chapitre 2 verset 1 à 2. Soki mpe toke na Malachi kaka na Malaki na chapitre 4 verset 1 à 3 oyite mokolo ya Nzambe ekozala mokolo ya molili, ekozala mokolo ya pasi. Mokolo wana yango nde kolakisa likeseni Nzambe ya solo na Nzambe ya lokuta. Nzambe ya solo azali wapi? Nzambe ya solo ya lokuta mpe azali wapi? Nani Nzambe ya solo? Nani mpe Nzambe ya lokuta? Ekoyebana na mokolo wana. Yango wana mpona bakosalelaka Nzambe
babila biso ete bakopombwa lokola ngombe na kati na lopango bakozala na esengo mokolana yango wana biso bana na tata nzambe tokangama kaka na maloba misato oyo batata batikelaki biso bolingo mibeko mpe misala surtout misala mpona kotunga yerusalem nde toti kolanda yango awa mikro ya mokonzi totelemi wana na kombo tata mwana mpe libosa Papelebe Yerusalemi esali nini mpona nini Yerusalemi na kombo na nzambe tata mwana tata molio moso nzambe na ngai mpe tata na ngai likambo ya Yerusalemi Yerusalemi ya sika ezali na Esaïe chapitre 62 verset 2 Esaïe asi asakolaki ete Yerusalemi ekolatisama nkombo ya sika oyo ye moko nzambe akobimisa yango Yerusalemi na sika ekozala na nkombo oyo nzambe ye moko akopesa yango. Mais déjà Jérémie asi alobaka yango na Jérémie chapitre 28 verset 9 alobaki ete mosakoli soko ye asakoli esengeli bayeba ete mosakoli wana alobaki na nkombo na nzambe solo soki esakoli na ye ekokisami. Yango wana papa Yerusalemi na sika nkombo na yango nde le 5 avril 1921 ndenge Esaïe alobaki nkolo Yesu ye moko asakoli yango ayebisi na tata molio mosantu nkamba oyo ekomi Yerusalemi ya sika e liloba ya prophète ya mosakoli Esaïe ekokisami. Yerusalemi nde yango papa Yerusalemi kala bazalaki kobenga yango Salem ntango wana ezalaki roi Melkisedeki ye moko nganga ye moko nganga nzambe moko roi ya justice ya boyengebene mpe ya kimia ye nde moto apambolaki Abraham ye nde apambolaki Abraham apesaki ye ndimi mpona koyebaki mokonzi ya Melkisedeki elobami ete nkolo Yesu akozala roi selon l'ordre ya Melkisedeki. Likambo ezalaki na Melkisedeki yango na nkolo Yesu yango wana ye epai na tata molimo mosantu na Yerusalemi ya sika. Papa justice to boyengebeli ya mokili mobimba ezali awa na Yerusalemi. Justice to boyengebeli ya mokili mobimba ezali awa na Yerusalemi. Kimia mpe ya mokili mobimba ezali awa na Yerusalemi. Nguya ya nzambe ezali awa na Yerusalemi. Ndenge yango ezalaka yango wana ye awa kibokonzi na nzambe mpe nzambe azali awa na Yerusalemi na sika na moko. Papa epesamelaki ndenge yo uti koloba Jacob abundaki na nzambe yango ya abundi azalaki koluka eloko moko ya motuya epesamela ye lipambo yango wana asimbaki makolo na yo makasi alobi okokenda te soki opamboli ngai te tika ngai te na kotika yo te afana tika yo pambola ngai na suka opamboli Jacob mpe olobi na ye kombo na yo ekomi sasa yebi Israël ndenge yo olobi yango Isra c'est-à-dire force nguya El lokola El Shaddai El Nzambe donc Israël nguya na Nzambe te likambo wana nde kombo wana epesamelaki ye. Mais na kati na libota ya Jacob 12 bana wana Juda mwana na Juda lipambo lepesamelaki ye na Genèse chapitre 49 verset 10
bien. Lingenda, c'était dans Bokondi, voilà. C'était dans Bokondi. Le bâton de commandement, le sceptre royal, et pour Salaka qui paye na yo Juda, dès qu'il oscille à Koya. Dans la tradition top, balobi à qui il appartient, c'était wana, et pour Salaka na yoti nkolo na yango à Koya Kosoya. Yamwana, papa, Likamowana et côté ti roi David aye kobota makaka na ligne wana ya Juda. Te nkolo Yesu aye kobotama na ligne wana ya Juda balobi oza mwana de David. Tiki bokoti wana pesti nzete wana. Ti nzete wana papa, yamwana nkolo Yesu apesi yango na tata kimbangu yango nde ekomi na kibokonzi to nguya awa na Yerusalem. Nde nguya wana, nzete wana, lingenda wana ya commandement ya mokili mobimba ezali na maboko na yo papa. Ya moto mosusu te ezali na maboko na yo. Baloba verse etikala so na kamba te ekenda. Nzete wana esalaka na bato mibale te. Bible ekomi à qui il appartient. Balobi te que à qui ils appartiennent, non. À qui il appartient. Nzete oyo ekozalaka kana to kino silo akoya version mosusu balobi à qui il appartient. Ezalaka na moto moko oyo asimaka yango et il a les commandements de tout le monde. Humanité, tous les peuples, toutes les nations, toutes les langues, bakutosa ndenge Israël to Jacob alobaki likambo ya. Donc ezalaka awa nulle part ailleurs. Ezali na maboko na yo papa. Verset biso sikango ezali. Papa, merci pour la mutuna na yo. Réponse yango yo. Réponse yango yo. Na kati ya mokanda Saint Paul alobi na 1 Corinthiens chapitre 15 verset 24 alobi na kamati nyonso te alobi et viendra la fin. Et viendra la fin quand le Christ akokamata royaume qui bokonzi akopesa yango na tata. Akopesa yango na tata. Il faut qu'il règne d'abord, mais après akokamata ki bokonzi akopesa yango na oyo azali nzambe pe tata. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 24. Alors le 5 décembre l'an 2000 awana kilongo papa Mfumambanza papa Dialonga akamati mvwa akamati nyonso apesi yango na yo alobi likambo Saint Paul alobaki lelo yo okomi tata nga nakomi moi. apesaki yango na bato mibale te balobi Bible comment papa makambo nyonso ya Bible oyo ekomama ezala des apôtres etc. il faut qu'on vérifie que ekokisami mpo bandima yango wana esalamaki le 5 décembre l'an 2000 bapesi yo yango bapesaki na bato mibale misato te. On donnera à celui qui est Père et Dieu. Yango wana papa apesi yango na yo ngai nakomi nde moi yo nde tata epesameli yo toi ona na kilo soki okomi yango na kilo moto ozongaki yango na ndako wana ezali sekre na yo. Papa nyonso ezali epai na yo moto moko akotia papa nkamba oyo temple oyo temple papa kisolokele anyata makolone na kati ya temple oyo papa Dialonga anyata makolone na temple oyo papa Daniel anyata makolone na temple oyo bavanda na kati ya temple tokoki na kozwa bango na lisusu na kilongo te mpo bake na konyata lisusu epai mosusu kakao esi mama Kinzel asala 70 ans kuna na banani aya kosonga azali awa
Donc, Jérusalem, Nandenge ya mokili bakolo baso balobi New York. Et ça la kaka moko et ça les États-Unis. De la nouvelle ville qu'on a à New York. Qu'on a des secrétaires généraux des Nations Unies à Vanaka. Ce qui balobi New Jerusalem. Et ça les kaka bon. Et c'est quand Dame à Asa. Et nulle part ailleurs. Nzambe na ngai pe tata na ngai na kozwa temps mete po ezali micro ya yo po na kosukisa papa. La force d'Israël, la force de Dieu Israël devait aujourd'hui. Mais Israël a joué indépendance. Et Zalaki, papa Daniel, monto à l'Obaki Yango, à côté de ça qui m'a bondé en 1947 et le 14 mai 1948, Israël a joué indépendance. Mais Motouna et Zalaki n'a pas parce qu'à partir de 1917, papa Daniel qui Kozonga dans Palestine. Parce que Kozonga Palestine qui sous Ben Gurion en 1947 a pris indépendance. Mais parce que Kozonga Nzambe na biso azali wa na 1960 ans aujourd'hui indépendance le 11 novembre na lobaki na Tsoke Diamo le 11 novembre 1960 gouvernement d'Israël de Nomaki Ram Yeram comme on a dit ambassadeur d'Israël premier ambassadeur pour vérifier makambo nyonso bazalaki koyoka depuis 1921 awa ya nkamba soki nkamba ezali ya solo ou bien ya solo te soko bokonzo nkolo esalobaki ekolongwa epai na bango nzambe na biso azali kuna to azali kuna te yero bayamaki na kibateke na zo histoire molai te mais yero nayaki awa na nkamba ntango akomi na nkamba akotaki mpe na kilongo après yero atali bangoma oyo nyonso esiki nkamba alobi nazali descendant ya Abraham na ye komona esika Jerusalem na sika ekoto ngama après akamati akosala rapport na gouvernement d'Israël alobi likambo ezali ya solo e yango na babengaki papa Daniel yango nakendaki na Israël basengaki signe par le gouvernement d'Israël anokisaki mpola kuna yango wana bapesaki ye ekoti baloba titre yo olati ya chef spirituel Israël kuna balobi yo ozali pape te mozali chef spirituel mokonzi ya bule yango wana papa eyi awa nakosilisa na koloba boye papa vous êtes la dernière chance de l'homme noir merci mingi na bandeko na biso ya jeteki na dirigeant ndenge na ntembo bayemaki ya introduction. Vous êtes la dernière chance de l'homme noir. Nous reçoit développement minimum. Vous êtes la dernière chance. Parce que l'Obama qui n'a pas voté en 1918, n'a pas voté en 1951. Vous êtes la dernière chance de l'homme noir, papa. Mayele, toko je paye na yo. Nguya, toko je paye na yo. Oyenge beni makambo nyonso kobonga na biso ezali na maboko na yo. L'émission de peuple et la mission fondiste, la mission banane, papa. Vous êtes la dernière chance de l'homme noir. Ah, biso tout ça pour l'Oba. Aux États-Unis, il y a des élections. Biso tout ça, vous êtes la dernière chance de l'homme noir. Moi, déjà, qu'on tremble. Yangwana topesio merci, merci mingi. Na maloba ki toko yo pesi biso na mokolo manelo. Ba crise esili. La tension est ici, c'est normal. Papa il kamona souka ne yango. Oyo ndeko awoti koloba na malaki papa. Yo opesaki awa likabo ya bana ya dirigeant. Mokolo wana mandelekaki. Allez, nasima tolobite papa. Likambo yo ezala kaka ya bana dirigeant te $10. Mais biso nyonso tu topesa. Yo kamati olobi mpona ndimela likambo wana opekaki dirigeant bayaki koyema nzembo ya bilombe. Bayemi nzembo ya bilombe. Papa na tongo wana tata Mfumamba afuti
ba $10 ya bino nyonso to banana yo na mama bino nyonso to te namoni apesi famille nyonso to sainte apesi dans le cas eza sérieux na memi yango kuna papa natia yango na kati ya registre papa naza komona makambo kuna na biro oyo ya finance kuna papa nazomona makambo ezolekela ngai eza kutu ata na niveau na ngai te kuna papa papa ozomona bato baza koya afuta $10 baveve bato atokomoni boye moto omoni ya moto aza mystique bazofutaka ba $10 na bango ale namona mama moko aye kuna papa $10 na ngai yango koma komona ngai pendant 3 jours nazonyokwama mama na ngai akufa azali koprese ngai nafuta kaka $10 wa lelo na butu ntango ngai naye kofuta $10 na ngai toza kowela na mowei alingi afuta ngai mpe nafuta tika ngai nafuta eza na ntina ngai naweleli ngai yo sokufa nzela ngai naza na bomoi nafuta aweleli afuti abi tozowelela yango mpe na bawei mowei alobi biso tosi tokangi bisaka na biso deja tika tofuta tike na biso ekomi boye moke te natala forme ya moto yango natali te malgré miso na ngai ezali emonaka te mais nomona forme ya moto ondire moto ya mokili oyo te aza kofuta bakomi na papa yango na biso tozali kosenga na bakimbaniste nyonso à travers le monde et même les sympathisants moto na moto afuta te d'ailleurs eza kosala kaka 1 mois na fin novembre eza kosila na yango ezali contribution spéciale moto na moto awela kokomisa kombo na ye mpo kuna ndenge papa pasteur Kabemba atanyawa on écrivait na kati ya traduction ya to basalaki un mémoire kokoma nkombo ya bato oyo bazali kotosa yawe bongo yawe alobi mokolo ngai na kosala likambo na ngai bato oyo bazali na kati na bakokoma libota na ngai ebokomona lisusu likeseni entre baoyo batosaka ngai na baoyo bakotosaka ngai te yango wana nous lançons un appel pathétique na kimbangiste nyonso biso tosepeli maloba ya papa mais totonga soko moto na moto apesi $10 tozali environ 20 millions mais ngai nakamati 20 millions wana te nakamati kaka 1 million sika mwa mikolo oyo tokomi déjà plus de 1000 kuna na kaye mais soko moto moko apesi $10 fois 1 million, je ne parle pas de 22 millions, ça va faire combien? Ça va faire 10 millions. Avec 10 millions, mémorial est ça combien? Et s'il est là, et tout côté dans le combien de pioka? Les londes et Zali Nabiso Likamoyade, il y a décision. Pour Bilaka, Bilemonion, sur la Jérusalem Nasika, et Moknisama, Jérusalem Oyo, il y a un côté à Kimia. Il y a un côté à Bossemo na mokili mobima, il y a un côté à Biso, il y a un côté à Biso ma pamboli, il y a un côté à Biso et Biso ba Salaka, ma banga et Boakama, biloko bitangantina, tokotomama, tokokoma bad. Papa andi bisanga na yemanzemo malgré toi nanga bandi makarango na korante. Zambi wa papa Voa tutukara, votuzizira, 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 Nzambi wa fofa, voa Et bon, premier poste, Tiskali Oyo. Jacob Tawala, Monogani.
Merci papa. Réponse na yo yango. Jacob, tant qu'il a l'allée, c'est ça qui n'a pas été. À l'allée, à mon escalier, et où tu n'as les colons, Angelo, bah ça les coquitans, ça les colons, et quitte, et si quoi, c'est les, si comme il y a somme, nous quand on t'embête, ça la canne, si quand les Kamouana, Jacob, à Mona, et ce qu'on s'est répété, à Wananka, Nanka. Tango, oyo moto précédent qui Genix comme on a eu Nzangabani aye kolala awa Nzangabani tamo alali na ndako ya nkoko kinze tamo ya alali na butu wana amoni escalier oyo Jacob amonaka amoni yango na likolo Nzambe amoni yango ezali kokita na banzelu nde esika oyo Nzangamane alobe Nzambe azalaka awa na esika oyo nanka oyo ezalaka mpe oyo ezali awa na nkamba Yerusalem yango nakamataki mbeli apesaki na yo papa alobi mbeli ezali kado na yo akamati kolie apesi yango na nkoko kinze bango bakomango na buku bango mokili mobima bayebi ke Nzambe azali esika mosusu te azali esika escalier azali nanka nde yo na nkombo ya tata mwana molio mosa bon on a 5 mois au premier poste au commune na suka nini vimaka wana 5 mois carte d'Afrique ezalaki bitumba ezalaki entre fourmi noir na fourmi rouge babondaki bitumba ezalaki wana te fourmi noir elongaki yango na papa alobaki biso tosili kolonga apesi carte d'Afrique emonani nde mokili mobimba esika basalaki Adam na Eve makambo nyonso ezali awa na carte d'Afrique biso nde tosilaki deja kolonga na 5 mois. Bon, merci. Papa Rabé Malikambo ezali nalingela bakisa liloba nzambe na ngai ya Jacob oyo apesaki malako ete nzete ya bokonzi koluma na libota ya Yuda te papa diange na ntango asali mobembo na Israel na bozongi bapesi ye tableau oyo batia na temple ya matete na nsima na temple ya matete bakomango na monoko na bango ete longola sapato esika yo otelemi eza esika ya bule donc tableau ne utaki kuna na Israel yaki awa yango ya epai na biso mpona koateste ke esika Nzambe azali bango mpe bapesi témoignage na bango papa yango wana oyo ezali terre sainte mpo kuna mpe Nzambe alobaki na bango bisika nyonso bokonyata makolo na bino epesameli bino ekomi ya bule yango wana babengaka terre sainte d'Israël esika oyo tataki mbangu anyataki makolo na ye mpe asalaki mboka oyo nyonso atambolaki bisika nyonso tu bapapa batelemaki mpe bafandi awa yango wana bibliquement ezali confirmé oyo ezali terre sainte ya nkamba Yerusalem ya sika. Merci papa. donc Yerusalem puissance ya nani ya Nzambe donc bango nyonso bazali awa mpe mosusu te ezalaka mibale te papa ezalaka kaka moko Yerusalem moko kora nde dirira nguya ya Nzambe naseki bino nzembo wana soki eza na Yerusalem. Merci bapapa bokeno vanda soki likambo mosusu ekozala tokobenga Evangelisme oye bajeune oye batata oye bamama oye tolembi tokosala bie tosala te tokotonga bie tokotonga te dirigeant basengaki $10
ba gauche mpe basengaki $10. Bano lisusu Faki, hein? Friki, pardon. Friki, $10. Koreki, $10. Bara misatu mpe basengi $10. Tokokisa makambo nyonso wana po tokende mbango. Sima mpe eyaki babeta babrike bamire bana kotongama. Toyokani, hein? Ça les a épelés par volontaire, tout est dans les Cameroun. Allez, dirigeant, Gouya et Anzab. Oh
molimo santu tondimi mokili mobimba olobi boye tata kimbangu yende molimo santu tondimi Merci, dirigeant. Oui, à Tatanzambe. Ça, c'est là, ma rebelle. Merci. Bande de l'oyo. Banglais, Bakonizaki, Bamérique. Banglais, Protestant. Américain va protestant. Et comment tu attaques une banque? Abandonner qui va? Ah! Toujours de la maman, toujours de la maman. Baya, baya. Pour la caille, on va la caille. Dari kamba tataki mbao la teremewa na pesi kamba ba itikali ya simwaye sabiso sina kumba tapetamani mosangambe merci ndenge opisisonzela kolanda lisusu ebongisa mayaka na 6 mois awa na nkamba yambo papa okolimisa ngai pe biso nyonso bandimi bokolimisa ngai soki nakozala mwa molai pamba te na ebandeli ya maloba ye papa Simon Kimbangu kianga na mokolo na yo le 5 novembre l'an 2020 na ngai emeninga